ozata mayela tamkete yonga na za mutu musu pas na yo bien na za yana yo ya oza yana nga na boita mais c'est moi qui tire boza mobali malamu pona yo ni mo vanda na ye pour na biso to bali ba pasteur tozo mona boui bon mona ka to vanda kata kitu na moza ko envier bo vanda kitu na mo imaka mne biso to mona kate hein yo zande ko na ngai tina tio na poste ya ki protocole wana na yebaki okolo ko benga ngai olo ba pe yaya na ngana lo bana okay na ngana kotra ngana département mo sa sous protocole te nzoto ko mbinga mais effectivement nous abandonné oh yaya oza zoba yaya na hotel nga makamkuna oh batu na batu bozana fonction na bino ba pipi yo bazana musana bongo ko déranger ba ona musana ba ngote ngala tia bango na sina yebisa yo bato bakotaka basi bakotaka ba wumelaka soki moni ser wana zo mona éclairté yo pesi ngai kombo na yeba pipi yo balandeli ye ti bakozo na adresse nga mona sa charger na ye mais yaya sikoyo ngo tika na ko sa poste wana na yebisa ka bongo te so pasteur azana mwasi na kati na bureau na mutu yo fosala ba va et vient okosa ko pangusa ka mesa to torso na tinda ko ngote Quel que soit le résultat, voilà. Là, je l'ai promis. Quel que soit le résultat. Il faut que nous ayons un yo balanga. Oh, il y a l'opinion, quel que soit réponse au vivant. Vous avez ma question de poser la fête. Oh, mi batte la paix. Non, on a mis battre la main. La ligne, au moins, il y a un monde. Il y a un malade. Sur la ligne, il y a la ligne. Et c'est important parce que faut aussi avoir un texte. C'est un texte, il y a un texte logique. Oui, parce qu'il y a une pandémie, parce que tu peux taper dans ton compte. Oui, c'est dangereux parce que je connais une personne. À 12. La minute, tu as tiré à la moelle à si on a ça, ni abino bozoboya. Ngamo na la tamasque ya puma. Là comment on compte na kati pour nos informations na ngamoko. Donc na zana mutute. C'est ça na zana mutute. Mais yaya yo kana bila ni la tia ki on église wana. Yaya na zeli c'est même kasa la nyoso lo binanga. Azo sala nangote. Yo ba sa futi o mungu. Na zo torche na zo sala nyoso. Parce que azo sala ni makambo. Yo ba sa futi o mungu. Yaya. Donc zana ngamu na ngabi yo zana ngamu na. Yaya na zana ngamu na opoza yana. Ngame makambo yo zo lo ba na pasteur azo sala ngote. O kota na bureau boy. Azo prier ne ka pona batu bazala maladie. Problème à misala, problème à pota. Yaya makambo na zo sala nangote. Yaya nzamba frappinga. Yo e ba nzamba ngoli boso. Na tunyo. Kwa nini bozala na kisakata batu ba église sika ba tia bino ka. Comment nzamba ngola ta comme ta pakona futa na nzoto. Yo e ba nzamba ngoli boso. Pena protocole on a zolo ba onga na kumuna isu ki polene église wa. Pe fona yeb sa ye pasteur na bino. Église me marola ta kitambala. Non za su protocole ta ina ngele ki makasi ya. Daba su na ke nanga. On kana zo ba nozo telema. Na tunyo. Mara mo sala ngali nanga. Te na tunyo on kana zo ba nozo telema. Hein? Na zo ba nozo telema. Lelo ngasu na bimi na ibalo bino ba osuka ndenge nini? Batu bazona na intention ba bena kata église moko fungu na misute. Ngana perdre libala nanga. Na nombre ya batu na église basi bazole kebele surtout ceux qui pasteur mtazote. Pana nini? Na ko tolere bloka ninga ta zoba pam wa hotel la ya na ye. Ba pipi yukutu ba bana mike bazo sa musala malamu. Mais yo zo ko ratela monto pesa ngam information. Nzambe batile tilibo. Diji nzambe ko bine be pipi we. Nzambe yo zala mo batile tilibo. Soko batile tilibo te nzambe nani mususu. Yo yaka muta AVC. Ta papa na obetelo sete na makomo na oyebisa yo e. Omane ngane na zawo. Ndenge tubo azwelanga papa oyebite. Yo utamboko yo kuta sene to bana oyebite. Ngane na za na ko permettre mukolo moko te. Mutu iya azo mobile na ngati tubo kanga yebo. Kana siko la changa butu. Na Yuki tika la changa. Kokota libana na ngate papa. Kokota libana na ngate. Ngane yibi yote. Na yibi yo za mwali isitasi. Mwana mwana boyango. Tala. Mama. Mwana nonde ba pakola kai mafuta za la pasteur ngaite. Ngana accompagner kaye. Oyoki na accompagner kaye makamwa ne talingaite. Na accompagner. Mais ça hypocrite, moi éviter que moi na ça hypocrite. Papa son malade ngana ko kufa lelo. C'est vrai.
Donc ma kabolobi c'est solo. C'est solo vie. Si vous voulez ce Nicolas mère boutou na boutou. Dans 2 jours ils ont mis tard à tard. Et je reste. Le bas au bombani. Toi vous savez. En réalité to ko banana ko ebisoté pour musala via tinde biso sala to sala ngoti sukati mo ozon. Mais niveau mère on c'est la mobulongo donc azo kabla bolingo ko mapa na boulangerie. Yango TV. Ba comme na kindu mamoko aiguille. Et benga on a comme boulangerie nini. Donc mi bali ba comme ko on fait sa commande. Tana Basi, tana Gabriel. Bomba biso. Donc na lui bana, c'est bien. Le coup le qui va jeter bino. Bon continue à faire. C'est vrai pour Fabrice pour mon araye. Vie nga mo ko na poko na coin. Na moni mère na pese ko to moti, a moni penga to monani. Donc X to ba iner. Mère azozonga. Et puis chose grave petit na somo na cabine voilà. Et puis comme sommer à côté ka ba ombe we wa. Donc ce que bazo kenda na ye bazo zonga pe na ye. Yo kam to ye ba dans là. Mais mi bali yango bazo comme obele we. Mi bali yango baza baluba. To ye ba neni. Et j'irai. So we ba neni so ba bandande po ba anto ba ze belé. Ba luba so ba songe to we ba neni. Mais Gabriel il va me sentir. Ngamo yon sala patron ndakwa. Vous continuez mes enfants, vous continuez. Vous avez une base hier. Ah oui, bangé. Yo bomba biso pardon. Et l'autre singo ba. Tu dois encourager hein. Quand courager les pas. Nzako tu na chance hein. Boyende lelo. Lobby na uteko beta oyanga moseka. Azaya ko fimba yango kabino so. Ngasa ngana tuna na pharmacie pembeni. Na somaka nikit na somaka antibiotique na dakin. Puisque sur na sima mutu eza kozoka. Ngana kufalelo. Ah, yo zo kana ke tsiribo kama tamalari. Shokumu tsiribo kama tamalari. Yo de mwashini. Yo mwashini, yo lubale nini? Alingi facilité donc église on a des zimba batieli ya pene ya basi. Yo ndepenza ndengo shawa nizo kufingisha kama mama pasteri na mboko. Nani? Soki ngate église on est matin na miss makasi na ngai. Na nini ni yo? Na pokali piscine o to ne gizoni no. Tanke na za vivante na zo bisa bêtise ko ça. Tikilanga kisi. Tikilanga kisi na mele kisi na ngane kini bima kina mbongo ya tatini yote mbongo ya mawe yote. Uki sirbo mutaka ngata nga vana ndaku na mama na bavana ndaku ma yoka sima mwana boniko papa. Bokende. Votre transport. Fabrice, Jérès. Bomba biso ve. Kaba petit na yo. Bon taxi. Bon, le coup bazo monene ba weyo. Bon mata weyo te. So bon mati weyo bo trail par lowi. Oh, mais ouais vous ça transport là problème TV. Nani mko na 4 minutes ba. Malembe quoi, wa jité bonene. Hein? Oh, vite sim to so. Ça va calmer je reste. Jérès, Fabrice. Les amis takande hein. Ngala ki pa bato bete. Donc bete pe na ndenge boye na rapport. Bien bon je vais tenga mona ketika na transport. Ah, petit na ve. Isso bien ça c'est ba ko. Ko wela ten. Na pe boza. Ba je vois, yo zo wela. 1000. Comptez kuna. Déjà combien? Monsieur na ndelice. 1000 francs. 1000. Tu peux jouer 1000. Oh, yo botia crédit. Soko bo moni bo bengai. Hein? Merci. Merci. Ve, va petit là, est-ce que va partager? Na bien, ndenge bokoma na isongi boy. Bokoma pe na matelo ndete ba musicien. Ve, pour exemple musala mato sala na. Donc il Fabrice biloko boma. Wewe na mona kola kabo se. Ve, ba wala mo kita ve. Biloko boma. Je suis stocké de. Biloko boma. Biloko boma. C'est pas ça ça fait la pêche sur la jouer. Ve, je suis stocké de. Ah, tu comment quel? Yo sanga 500 francs yo suna. O singa 500 francs. Yo suna. Je reste le cas. Merci à m'informer ça sur ngo. Na lobi hein. Te yoka. Ta information moko 1000. Information 1000. On a pêché na compte information yena ngo. So bo pêché sur. Mais monsieur yo, c'est ça petit na. Revi? Ngaza mukolo ya kola ne maji. Je reste. Te bokende. Pa vanda parana nga ba yara to muna ba to ba pesa nini. Zongi selanga kisi. Kola na mona na solo kwa mo sampai na yemongo boni. Na kukufili yo bongo mema ngambo yo komisa tatino. Kamata kai ko menelo kwa mu. Kamata. Ozano peka abdomiko. Kamata papa. Kamata. Luka nga makamte. Mina luka baton. Shaka luka ka udianga. Na nini? Sunyanga wole siri be nini? Ukoka. Pesa mama indike. Na pesa lo. Na benga tuboti. Yo ndi complice na yeba makamu nyoso ya tuboti. Papa mkolo ya église boy. Après église va servir au pire mon intention ba partenaire ba mukabela kayo. Ngala zo pesa o jo assiste à votre église. Vino ko lia double yo. Musali nzabe. Nzabe ku frapper yo. Merci maman. Naza paya na mingi ya ko yebisa ote ezaka ke nalingaki
Oui, ça rend des libres, ça là, car parce que nous avons bien grève foutu la liebo. Je l'envoie. Abilanga bon, na puta pour musala pe, bazo ko insister. Pour nabala, mais la ligue fête zala, il y a makasi, dès que tu vas cancer quoi. Ils ont fait tout le monde normal, mais oui, sangai, côté na bilo basara nini, côté papa là ya côté mobile là, côté papa là ici, basara nini. Vous pouvez s'engager partir, tout le monde va nous la lettre, tout vous expliquer en débat ça là, on a ça la macamango, surtout que nous on a grève, faut il aller beau, azana qui ça, on a gagné ça lango, derrière Zalia, voilà quoi. Les bossons non respect, tant on à côté à bas la monnaie donc respect papa. Biso, il y a biso zakana on penza makasi. Mais ici, le quoi ça peut na famille batata na ye, il faut que na mona bango, basa la paix à bango. Si la rememela. Les arana on peut na mutu ya te, zaka juste symbole. Pour ka libale za la honorer na batu nyonso. Donc il faut kaka to sala ngo. D'accord, merci maman. Merci. Nazala batu ngeli na donc ndela bona nazala batu musala. Nous mona mutu ka pe to. Tika bango. Donc non, c'est la pas ici. Non, maman, tu vois. Comme je t'ai toujours dit que Dieu est le maître de temps et des circonstances, tu vois. Donc, quand tu sers Dieu, tu dois être patient. Tu dois être patient, car il sait que l'Éternel est avec lui. À chaque fois, ange bazanaï au service nzambe ayebiye atambolakanaï avandakanaï aliakanaï, rien de mal ne peut arriver. Nzambe a sungayo pour que matambwana nyonso peut tambola comme parce que l'église a besoin de gens comme vous, car l'évangile ils ont offert. L'évangélisation ils ont offert, tu vois, parce que pour évangéliser il faut des moyens. Même à la télé, même quand on a l'habitude de jour non il y a reporté. Le nom pesa samedi. Bat pas en activité pas ta chorale. Yo ngo la ça va tout cas yo nom to ça ba te belé. Donc on ça calme tout ko boye donc on ça ta tamu to fa na mwasi na yo. Yo ngo la ça yo nom to so ba peine. Oh boni boyoko. Oh. Pe ba partenaire en neni. Neni. Donc il y a ce qui a longo le église on est couf. Boni ko neto la eboy. Hein? On n'y parle, il y a un sac à l'os, moi, qui appelle ça à l'église, il y a un peu de net là. Donc, attends-moi, attends, la pose là, attends, son sangasi. Aux autres sangasi. Nini, n'a pas coup de fil les zangatina. Au coup, quand on a téléphone, on a été. Mais aux autres, ma baya nignan. Ma baya nignan, au batterie, triplex et moi nignan. Nous avons ça, sacrifice. Hein? N'a que le cabajamon, nous sommes là, mon maille, mon bain n'a la bien. Donc, solo la bien, ma colonne. Pour l'autre chaussure du 1er au 30. Mais c'est un accent, il y a beaucoup de filles. Oh, bien l'église, on a besoin de mécanique. Tu vois, l'église, on a besoin de mécanique. Besoin de tenter dans l'église. Il y a un divin au Keba. Si vous avez un mécanique, moi, il m'a cassé pour un mécanique. Vous avez aussi mbatté. Et bien, il y a bien été. Il y a partenaire, on dit que t'as les amis sur Souka. Dieu te pardonne en tout cas. Parce que là, je sais même pas de quoi tu parles. Yo za mutanza mais on honnête mbana. Banana banyu ko sala lo germol oyo. Ozo sukwa na nelongi tala elongi ne comme liso kwa ngolo tala display mobile zo beta choco frappant mais display zani boni boy yo kasi loko simba la bible loko za passe ko ba display te wa mwana kinta mais longi no ngona di display chérie tu vois écoute tu fais ta part je fais la mienne nzambe pa osala yaye tu t'occupes de ton mari mon gars na s'occuper na bampate ya bato nzambe papa tanga papa no mulimo wana tango asopela ke mafuta asopela kanga mafuta te relaxini relaxa ngai te papa biso to yaka po to za kwa ba compagnie lokwa ba kapaya ba ko accompagner ma musique te pesa lokolo na msusu atanga na zati ningi bokina ba rete to na bozabini na bino mibali papa oyo uzuka 3 bouchons te na kati ya mai ni na cramper makolo bo chéri oh tant na zo siso na zu o tibo ya germol bato makole pola surtout il faut l'église na memela bato navete mukola sula mapeka solo ya makolo na zo na koka ko sambela te bato magliata batonda ni wana lokolo na fuye bango Osama pasteur papa faut avoir un bon langage te na sens que na komemango na za mama na komemango na kabola bato l'église d'accord o bazana ba permanent si ezo salsa mabiata makolo epola
mutu alataka sapato alataka ketch bachampignon esalaka na bamakolo wana soki ovandisi na makolo na mai opakoli entre misapi wana na kati wana otie germol yo moko oyoka ndenge kosala. Non, mais moi je dis ceci. Au cours de la programme, tu peux communiquer une église qui maman pasteur, azo peut ça. Au monde de baka aussi la formation église. Tu peux communiquer que maman pasteur, azo apprendre bateau. Nan. Na ke sukola makolo. Non. Makolo ma biata on était na mawana. Na sukola bateau. Na ko memela bangundi batibi ya germol. Si. Eza mo cher, on les a motema mais germol ba tiango primoko pona mutu nyonso za osala bato. On les anko. Yo kasi ko zaka propre fosa na mbongo. Okoko sombelo boso yebo sali la ngote. Oyibi ke germol. Kasi na ko memela bango mon église na okabola bango pona so. Te okaboli kaka te olakisi ndenga ko sala. On ko zaka na église, tina kata ndako wa. Mama bonjour. Ah papa, on repesa nga mbote ngomba la bonito. Utukuta inokuna. Papa, ça va? Kimi jana ngone la mukaki me moi fièvre ndé moto. Njoto ngona zo yiba tena tongona koko la makala motangu tuzo ko kane moyi njoto pezo shanja kane yibite. Papa kokola nzoto kimukolo bien. Tokuyiba. Nzoto mukolo amna âge na bango fali avec modération. Papa zo lio ngela sasa nga attaquer mutata yumuko. Nadinga ngande biloko lamba kilo. Papa. Mama basavo yuyina ngoli susu. Papa, ngai kuna zala musala nyonso. Na chambre kuna pana ngai siri. Pona kusukulia. Ngai loko na ngokangela ngo mutema te po mutasali germol. Sali ngo na mutema. Siri ngai tangu siri tala ba biloko ndenge bandu bima. So pana zo sali le ngono yuka nzoto. Bino makole beba na bilanga. Soko tie wana na mai, o tie na kati ya misapi makolo nao. Surtout o na mabiata no yaki na ngona. Oyo ndena tie na mai. Surtout tibu wana tie na kati ya makolo no ndenge polana ba mabiata ono za na ngona. Nati ya sibi oyo. Papa tibu wana. Merci mama. Ngande kilo kwani siringa inazo nani siribo. Nadinga kinda luba papa. Yo zali musalia. Luzamu uzali musalia nzambi. O izanda ku ya musalia nzambi. Mama, sokolo zo solula kane mino vomiende. Uti voeni yo na se. Mama tiaka voeni se. Ndenguru zo nganga kandengwa na batu bayibi ngai tata na ngana buta mi mu Kristo. Nakuri sisi bobu nandenga landi musala ya nzambi kuzala propriété ba voisin tuzanya bango leli nyoso bayuka ka voene yo ha voamu ku yengi ala mute vomie usosolula nandenga ya mwashina mobali nandenga ya malamu papa okinzala makamozo bananga fosula pe na tubo fo ebisaka ye papa mutaluka mutuna ngana ndako eza tubo ya luka ta sala makambo betsa nga mabaku yaza musala nzambi ti il faut sala pe makambo ya malam papa. Papa, merci merci Toyoki. Asala makambo malam te. On va tenir compte de ça. Merci papa. Vomiende moi je t'ai fait quoi? Kasi moi je zo bimisanga ko lokwa na nzambi ta boma lokwa na lubanda. Siko yo na partenaire na bosoli ni. Mais calme-toi. Kwa ni abengo na RU. Pona nini abengo na RU? Tozaki na champagne di solongo na chambre to yembala ngo mango afakola na place na zotoka mai na tchana bassin okini mbango yo donc izaki appel mo important ngo sola nango en privé. Je dis que makambo église koke na ngo papa so saka na ngato ko koma numéro moko na zo bisayo. En tout cas na éviter ces autres déranger bino nyonso en tout cas ngandi na za vraiment déranger Popi Lisa soyez vraiment sérieux, j'ai été vraiment totalement ma camdeng là vraiment. Tu peux me battre, tu vas me sérieux. Tu te le bac on a Lisa, ici on va la tête. On va la tête, t'as qu'à te finir ma. Intimina nebino. Non non mon maman mal bouche te comme maman ici. Bala liboso na bino, bala liboso na Lisa. Tu sais, moi je vais tout faire pour la casser bala. Maman, tala. Moninga na yebi nde baluka mbongo na yebi passe mbongo. Na futela kana ndako nanga. Na yebi bafutaka courant mais ursi la zaka pa na bango. Ikiate, nazana akotula ka wana. Entrez s'il vous plaît. Nalobi, t'as
nzambe atiaki mibali na zando ya mibali moto moto apona mibali ya ye ngambo natindaki okopona ndata sango na yo natuni yo mama natindaki yo ma pasi yo problème wana boma na motu na yo natuni yo oza na liboma na motu na yo mobali na omoni omeka yanga olebi tato oyo mpona ndi bakoma oyala batrafique ya kipartenaire na kati église boyela kwa bino na partenariat mpo bozwaka mibali ya bato mpo profite bozala na baccès mpo bamonaka paster anytime bolingi na mobali nanga natuni yo na mobali nanga natuni yo nabosala nayebi bino bandumba église eza bino bandumba église nayebi bino bie batyele église na ndenge nini tala tenio na ndako nanga oyambela paster boye oyambela bapaster boye oyambela paster boye soki ozoba ye po ozoba ye ozwa ye mpenza oyo na le statut na otia na ndako na mobali na nga te soki osanga nakosimba bino nakosaka na nga ndenge wana te soyolobaka na mwasi na yo te ekisa na mobali na nga ozoyoka ngai soki yo oza incapable natinda te ozongo na mokete otinda bima libanda bawi moko te akobala liboso moto moninga loba esila ozwi mobali moto liboso akobala mpe te tosala nyonso libala nde ezala te mécanisme ezali tosala bastratégie ezali esila obala te tosala bastratégie bamayele totambusa nomo akasinga na kino nde bakangaotya biso esila bali apesa vanti bato na réunion lokwa réunion famille nzambe popinirsila obala te esimba te natindaki yo te koninga mbani pasteur ebandi ndenge nini ebandi likambo monene boye ngai naki olinga pasteur ngai yo nalingi pasteur batonction na bino boyaka nanga banga mwana toyebi bino peut-être ozobosa na ngai Karine Pala partenaire numéro 1 église c'est même passé na eleno ya provision d'église tala obosani mutu osala ndoto mama olotaki ngai te nayebi yo bandumba église ngai yo ndumba madame je parle bali mobali étiquette yo ndo moni étiquette na pasteur yo ndo moni étiquette aza mbanda te aza pasteur na ngai ngai na mobali na nga pesanga nimero ya pasteur pesanga eloko moko te nimero ya pasteur pesanga nimero ya pasteur ozomona kwani bandumba otalinga bien boyokobata masima bible madame donne-moi le numéro de téléphone du pasteur. Donne-moi le numéro, tu l'as quand même dans ton téléphone. Allô? Allô, oui. Pasteur, c'est moi, oui. C'est ça. J'ai besoin de vous tout de suite chez moi. Ah, vous êtes aux environs de chez moi? Alors, venez directement ici. Aucune minute ailleurs, d'abord ici. Oui. J'insiste, pasteur. Oui, tout de suite, pasteur. Ok. Merci. Allez, écoutez, c'est moi qui parle. Madame, respectez-moi. Vous voyez mon âge. Ce n'est pas un dessin que tu vois, c'est un homme. Bon, Nassali. Ok. Nassali, du respect. Du respect. Mais ce que tu as prononcé sont des injures contre moi. Des injures contre moi. ngai naki olinga pasteur ngai yo nalingi pasteur peut-être ozobosa na ngai Karine Pala partenaire numéro 1 église c'est même passé na eleno ya provision d'église tala obosani mutu osala ndoto mama obosani mutu olotaki ngai te nayebi yo bandumba église je parle ngai yo ndumba madame je parle yo ndo moni étiquette na pasteur yo ndo moni étiquette aza mbanda te aza pasteur na ngai pesanga nimero ya pasteur eloko moko te nimero ya pasteur pesanga nimero ya ozomona kwani bandumba otalinga bien
Madame, donne-moi le numéro de téléphone du pasteur. Chérie, il est là pour mon côté. Donne-moi le numéro, tu l'as quand même dans ton téléphone. Allô? Allô, oui. Pasteur, c'est moi, oui. C'est ça. J'ai besoin de vous tout de suite chez moi. Ah, vous êtes aux environs de chez moi? Alors, venez directement ici. Aucune minute ailleurs, d'abord ici. Oui. J'insiste, pasteur. Oui, tout de suite, pasteur. Ok. Merci. Allez, écoutez, c'est moi qui parle. Madame, respectez-moi. Vous voyez mon âge. Ce n'est pas un dessin que tu vois, c'est un homme. Bon, Nassali. Ok. Nassali, du respect. Du respect. Ce que tu as prononcé sont des injures contre moi. Des injures contre moi. Attendez. Allez, du silence, monsieur le pasteur. Silence! Partenaire numéro 1. Papa, pas le Bible, prenez place, s'il vous plaît. Madame, cédez-moi là. Pasteur, moi que vous voyez, je suis catholique romain. Vous comprenez? Eh bien, j'ai eu du mal. Mais après, je vous ai cédé ma femme dans votre église. Croyant que, avec votre bénédiction, j'aurai des résultats positifs chez moi, compte tenu de ma femme. J'ai remercié le Seigneur que ma femme, des petites erreurs qu'elle avait à la maison, ça va terminer. Or, je me trompais. Or, c'était le contraire, pasteur. Ma femme est venue chez vous. Eh bien, voilà ce qui s'y ajoute. Le comportement de votre femme. Elle est allée jusqu'à citer des mots qui sont injurieux contre ma personne. Qu'ai-je fait? Suis-je de votre église? Non. À partir de ce moment, mon épouse ne mettra plus pied dans votre église. C'est bien, on a dit voilà. Voilà. Je vais respecter la décision de votre épouse. Eh bien, cela doit être fini pour toi. Fini à partir de maintenant. Ok, papa. Dis au revoir à ton pasteur. Ok. Allez-y. Allez-y avec votre épouse. Je la respecte beaucoup. Papa chef, je n'y suis pour rien. Ah bon? Sauf que je n'ai pas eu la chance de tomber sur une bonne femme. Elle s'est fait des idées, ce n'est pas vrai. Je respecte, je veux bien votre décision, mais je trouve que vous êtes assez grand et responsable pour croire à des choses comme ça, parce que vous connaissez très bien votre femme. Elle ne peut jamais, elle ne pourra jamais devenir... Non, mais c'est inconcevable. Entendu tout ça, pasteur. Je ne veux pas perdre votre temps et vous ne pouvez pas perdre le mien. Je vous demande, en attendant l'enquête que je vais mener, pour la suite, eh bien, disposez.
Merci papa, merci maman. Vraiment, avant de passer le résultat, je vais vous rappeler que le salaire qui est vraiment très important. Très important, cela veut dire. Moi, il y a vers le mariage, et il faut qu'il y ait un état sérologique. Ils ont des ça le résultat, examen d'ailleurs, l'examen maman. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage, on a au papa. Examen d'ailleurs, il est négatif. Je vous encourage. Vous savez que madame, vous avez un état sérologique. Je vais vous dire une chose. Vous avez un kilo, il faut que vous ayez un malade. Que ce soit jeune, que ce soit marié, il faut que vous ayez un malade. Comme belé. Vous avez un normal, mais vous avez déjà atteint. Alors j'encourage à pousser vers le médecin pour ailler à l'état sérologique. Vous expliquez, non, c'est très important. Mais j'insiste vraiment, pour la bilan moi je vous encourage, puisque vous avez souci, il y a l'état sérologique. Mais il faut que vous ayez un tambour. Il faut que vous se protéger encore. Docteur, s'il vous plaît, la cause de papier mouchoir. Non, c'est pas un problème, papa. Bon, ne vous en faites pas. Hein, ils ont tout solo là. Tout solo là. Il faut comprendre le cobine au sali. Dès que le papa, le résultat est normal. Mais ça ne dit pas que ce résultat est normal. Les lots, on peut donner les résultats. Parce que le résultat est long, lobby. Ce qui est un partenaire occasionnel. Et que le partenaire on a atteint, au coquille peut attraper maladie. Et le résultat est nul, puisque au sali avant, au Koutana, le partenaire on a atteint. C'est pourquoi il faut que vous se protéger. Ai-je raison ou pas, finalement? Eh bien, pour toi aussi, à partir d'aujourd'hui, l'Église catholique t'attend là-bas parmi ses fidèles. Chérie, je n'ai pas de décision aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pasteur Cette bénédiction, je l'aurai directement de Dieu des catholiques. Vous savez que maladie m'a cassé le beaucoup. Ce qui pasteur a caroché le beaucoup, pasteur a bon de la rapport à travers l'Ienzamba Sali, les Lozabou. L'église de Kolanda, oh moi c'est Nazolo Baté. Par rapport combien dans son église, pasteur Nyos Bazo qui m'a dit Kolona. Où était son épouse? Kolanda, moi c'est Naïe, Azo Sunga Mobalite, Nabizaleli Naïe. Na Kolanda Ye, Azamutu, Lukula Mobali Naïe. Eh bien, tous les deux, dehors. Toi, à l'église catholique. J'ai dit. Net yo moment na moi. Résultat na yo, ils sont négatifs. Non, maman. Il faut d'abord. Non, il faut d'abord. Il faut qu'on y ait d'abord. C'est très important. Le test sérologique n'a pas nos alliés normal et groupe sanguin n'a pas de même. C'est normal. Donc incompatibilité exacte. Donc dès que vous allez vous allez bien aller dans la vidéo. Vous bottez bana et soyez à l'aise. Non, on a fait tous les examens. Mais là on enseigne dans la vidéo. Et comme vous attendez d'aller vers le mariage, vous avez un billet comme il balai, il faut retenir. C'est très important. Très important vraiment. Les abstinences. Après abstinence, il faut garder la bonne fidélité. Cela veut dire, papa, quand on parle de la bonne fidélité, papa, linga, maman, na ndenge, nous surtout, sans que vous ayez un partenaire moko na pembe. Et de même, payer maman, pour pratiquer bonne fidélité, linga, mobali na yo, azala yemoko, là, vous allez au moins garder votre foyer, vous allez heureux. C'est ça que je voulais vous dire. À part Wana, abstinence, la bonne fidélité, et vous évitez encore des petites histoires où ils ont un objet tranchant,
Oui, pour permettre que contacter de part et d'autre, hein, pour éviter la vidéo là, pour pouvoir d'acquérir, vous serez heureux dans votre mariage et tout le monde a un beau jour, le beau tibana, beaucoup de hein. Je vais vous donner l'ordonnance, même on a fait les examens, et mis normal, mais rien n'empêche que mon malaria, moi typhoïde et tout, on serait là. Ça dit vraiment se dire. Oui, entrez. Bonjour ma soeur Sondra. Bonjour maman Karine. Le lolo tingai. Fanda nao. Bon, bien par la grâce de Dieu, ça va. Et ce monde à la caca. Donc ça va. Nous sommes venus pour te voir la réception mon voyez. Baninga mo bako aussi 15 ans en mariage. Ah bon? Ça va. Bon tout le monde est là nous to comme Nzambe. Amen. To commission Nzambe pour sali bolingo. Merci Nengo aussi kokutanisa ngai na sœur na ngai Sandra. Tikaye to tokoloba nyonso ezala kaka pona lokumu na yo na kombo ya Jésus Christ. Amen. 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 Maman, visite n'a vraiment et pas naïo. Je vais pas te prendre beaucoup de temps. Si on n'avait plus ça tout seul, non, parce que dans mon niveau comprendre biso un peu bien. Quand Tony a makambo les cas qu'il a fois passé dans ma pasteur, c'est que j'ai constaté maman est comme un peu ébélé. Comportement ma pasteur en tout cas, bah doit aussi porter sur ma pasteur tel dans l'église. Quelque part c'est à moi c'est mon salle ensemble. Il faut avoir exemplaire et pas habiller sur la jeune fille. Ma pasteur soit à kraka pas pasteur. T'es sœur ba terme on actif. D'accord, maman. Balingani, babalani. On les a choix ma pasteur. Biso to bandi mikie. On le taux de petits enfants to bandi et kodim l'église wana ti to komi auto komi. Alors pasteur wana a le quoi papa pour na biso. C'est pas dit quand on vient à l'église, on a d'autres tensions. Ce qui ngala ya l'église n'a pas pour ensemble là. Non. Donc, tu peux jeter à la liste de références, puisqu'il y a description des travaux, maître d'ouvrage, date des notifiques et puis observation. Okay. Ça peut te permettre de bien te référer. Numéro 10, je vois. Voilà. C'est la construction de monuments Patrice Emery Lumumba. Voilà. Maître d'ouvrage, le ministère de Travaux oui, TPAT, oui. Voilà. Voilà. Okay. Non, c'est bon. Okay, c'est bon. Ne trempe pas. Ma pasteur a comme occasion de shit il y a en église ou bien l'église il y a comme il y a coco na ba maman mibima. Donc nous le jeune sœur on n'a pas droit à cette église. T'as d'abord au comportement pas affiché qui pas nanga. Soit disant tenir na lati, je suis venu pour séduire mon balné. J'avais même pas cette intention là dans ma tête. Croire qu'à s'arrêter qui pas nanga et que plus loin à qui coûte un sœur seigneurie, makambo ya sali sœur seigneurie. Finalement, ce qu'on sait, un problème na biso, tu exposes à un banane. Parce que comme tu as exposé un problème na biso, n'était pas pasteur parce que mon sang Nzambe a papa biso molimo. Papa oye bandeni na gérer biso ndeni na obonde la pona biso nzela olaxa biso. Ma pasteur alingi ngote. Pas zéro mabe. Nga naza mabe. Finalement, eza nini maman? Ah, ma sœur. Na yo kiyo me na ebité ngai na ndenge naza mokolo na kati église. Na kopesa ka conseil osana na motema kokita. Yozali mindondo mingi tango nyonso siku
Donner, je crois, c'est déjà bon parce que même 0-1, quand il a appelé hier, il sait qu'il a déjà. Autant que tu as abandonné notre soto à Kosambela, tu sambela pour la papa, pour la maman, pour la pasteur, moins encore pour la moi sinaï. Tant que tu sambela pour la communion et la biso nanzambe. Alors, ngai conseil na kopesa openza oza moté ya munene. Moni ma pasteur azane kaka mutu. Aza mutu. Alors bosala keba tango bozokuta na baninga ezala teke bokomi na lingomba bokene kotonga ma pasteur asali boye alekaki boye te wana penza boko empêcher même mapamboli na bino pende pousa pende na bino wa tout ça bosalela ngo te po ezaka église na biso te mutesa ba problème bakapisika maetangaka na ndako soko vandaka na to oyeba te donc l'église ezali ebele okutu makambo kutu ya mabe ezosalama makambo ya pire ezosalema mais bayebi kobomba sekele pour déjà tous on a besoin dans ma carte dossier pe à mais c'est masamba ba bijou il faut que ta wana déjà tango nyonso sikosuana likabo yako. Bonjour madame. Madame, vous allez où? Madame, s'il vous plaît. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui? C'est ma femme, Marie-Hélène. Bonjour madame. Il y a Gida ou il y a monté mon coupé. Marie-Hélène, c'est quoi? Madame, laisse ça. Venez au monde. Fais-nous le sac en témoin. Fais-nous le sac en témoin. Les vous respectez la s'il vous plaît. Yaka, pardon. Yaka, viens. Yo. Madame, s'il vous plaît, venez. Je vous en prie. On a dit au papa. À quoi tu as mis? Chef, vous m'excusez. Mais c'est pas un poulet quand même, pas un truc comme ça. Non, mais qui qu'on kangaye? J'ai même pas besoin. C'est quoi? Je m'excuse pour l'incident. Monsieur, j'ai vraiment un sérieux problème. Toi-même, tu l'as vu, donc je ne sais pas. Donc... To sungai. Azan de kona biso azali sœur, to sungai na mabondeli. To bondela peut-être azali faiblesse pour na ye. To bondela pour na ye, hein? Ko sungeza mabete a moi c'est mon sala nzambe. To boite. Mama yo ba approcher na all mekana ko talisa. Moninga na longwa ki église wana. Si lelo na zongi na kati église wana pour na yo. Omonika ndongo loba na ngala. Et si lelo continue ko loba et fortifier biso. Moi ko supporter, c'est pas donné à toutes les femmes de supporter au ma pasteur en salle. Na yebi. Na komisi nzambe ndenge lobi obandaka ne kodim ti lelo comme jeune fille. Bozala nba amike bozo ya kala mingi te peut-être kopambo aliba na yo. Mais ngandenge nazali awa. Biso ozali bato peut-être na yebite ndenge Bible loba. Loboko no ya mwasi soki pese ya mobali eyeba te. Tozosala makambo ya minene na kati église kasi tozotala ba action ya mutu te tozotala kaka nzambe oya pambolaka. Oya salaka azopesa biso nzoto makasi pona tokutana na tozala ka sœur sainte. Même si c'est un problème, madame, il faut aussi que nous ayons travailler bien, papa. Madame, j'arrive pas à comprendre. Non, je vais moi sur vous. En fait, nous avons un sérieux problème. Mais à quoi il y a un hein? Monsieur, le sérieux problème, c'est à la maison, pas ici. Madame, une fois de plus, je demande pardon. Ça n'est de trop. Hein? Je vous en prie, madame, je vous en prie. Numéro 2 entreprise V12 ma belle cabo. Oh moi on a aleki ngana nini? Madame. Wana patron na bisu y a rien à voir. Rien à voir. Ozanga mwamuke mona nga so bana bino. Est-ce nga za mayele te? Patron na so ma belle na ye. Atela divorce ka bokota mutu. Madame. Ayaki ko
contrôler madame, calmez-vous, tout ça, Moussala, maman. Sayo malongie olangate bakosuka yote olele olele bilengo zoto nyonso lokola koma bobayeba yo eyonde elombe ya bokato. Le roi comme musicien, bimisa mon concert à Katanda. Bimisa mon au bombi. Depuis quand you me compte abattoir? Na sira pas na yo comme na absence Louis ko compte érieux sur lingi aux autres sala ni sur lingi. Gabriel, ba mo ko seroé, ba mo na quartier ba zo bengo wewa. Yo za yo mo ko ba déjà te. Biloko maka bele oyani. Kala mba toujours bloqué des jours parce que la tête ça là ka. Omoni yo na ko lakso kana za ya paka Louis. Bongo na salini papa. Merci. Papa Kulutu. Ouais, mais c'est comme ça. Mais on a salé le côté. OK. Na salini. Grosse caisse on les allé Louis a yebe sike wuti. Na yakinde na yebi so yeba kabiye. Yo kanisi na ndazo yo kati ba rapport nyo sina zui. Ozo kipe mi balte mi bali ya yo. Ngai. Ndumba ya mwasi. Na bisasa mobali ozo lambe biloko ebele. Katie nyonso ba kuma kubenga yo wewa. Yo kanisi na yebite. Na yo wewa. Ngai wewa. Ba epezo kipete. Ata mwana mkesha le yana ko linga yo. Yo kanisi na yebe onto. Yo kanisi na yebe onto. Papa Kulutu. So que je te baye onto. Quartier mobimba. Est-ce que bana baye onto ke tabia? Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. C'est la kawuskite. Oui bien. Vas-y na yondolo. Ngaka mta vas-y. Ça va? Oui, ça va. Baby. Eloko nazo raisonner ni na vandi boye. Non mais Marie-Hélène, plus tard à coloquer la mobile n'est problème dans ça. Oui, qui a qui lobby dans ça là, a ça la scandale. Ah mais non. Mais je te dis. Oh. Et puis na évité ce qui 0D à la qui n'égénie ni mokolo na. Oui, qui à côté na bureau, a eu kuta 0D na mobile na yena bureau. Mais oui, qui swinga na yakite mais il y a terrible na bureau. Na bendi wana libanda mais c'est dit Azo mabanga abamba na ba jeep. Non mais je te dis pas mon amour. Je te dis pas. Aye na bureau alandi ye ti na bureau. Mon amour. Na ebité soto ko loba nini pe na ko loba ni pona comportement
Il y a un collègue qui a divorce. Alors, son Nathalie, Marie-Hélène, a un problème spirituel. Pour ce que Monica a kokaliba la té, atiki, pour les parents na biso, pour les comme mi bangé. Bon ne peut pas problème belé. Tu peux supporter ma comme belé na kati ya libala. Mais so comme na niveau ya koyo ko landa mobile ti na niveau musala. On a jalousie. Mon amour. Ngapi awa. Nazala pe na jalousie makasi. O aneza bazuwa moko ya salité. Na niveau na biso te na niveau ba Marie-Hélène te. Yesa mwasi o abandi ko linga mobile sika. Soka yeba ka okoko supporter libala te. Ako vana na kati ya libala te. Oneza makambo ya pamba pamba. Makambo ezanga tina kolanda mobile tina niveau musala. Mais si elle continue à rouler en bas les problèmes. Mais à kolukela ye soka Monique azokoka ko maîtriser te zou eleki makasi. Gana ebisi divorce 1000 fois, il doit s'imposer à tant comme il faut s'imposer. Sortir moi si na ba caprice on a ba jalousie mal placée mais c'est très grave. On a ba touté. On a ba camarade té. On va pe musala sika mon côté parce que sangone ekene mabe. Pardon, moi soana na mona qui est vraiment pemé nanga akoyi ko tanga ba makantine mabe amuto afa na mututé. ezalaka te po ani ndengwana banda nano na bonjour te mama na comme instrument mutu no surtout oyo salinga ebeti bale oyo ngaka abeti drum alinga yembi na micro po ani boy na sali nini ay mama ko ayo ngaka ndako na eti ko gangela ngapa na pona nini ngo bisa nano bilamba nani 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 mobali na yo na sali eni elo ni mabega na sali ye ngaza mwana ete ngolo ka be mo sali ki faut pesa respect Dero penza lukaka nini na nzoto na mwana bato. Exacte la bongo te. Na sangi mabele ko na ko bana famille na bango. Kwa ko gangela na misa wato bata baba mobimba basi batondi. Atuka ngalo pangu ta bimiti libanda. Ko finga ngana sali nini? Elo ni mabele ngana sali. Na sa problème nini ya famille na sali mabele ko na bala ana kata famille oyo. Aza ngelo mo ko ya salité ni ngona pona nini? Pona niko finga ya ndengwana. Yango yelinga ka sime nini? Responsabilité ngo ba pesa ye. Yango ya jetise yi. Thanks. Bonjour. Messieurs, ce sont mes collaborateurs, c'est notre partenaire. Enchanté. Enchanté. Monsieur V12, sous-directeur chargé des travaux.
Monsieur Mousso Badevos, directeur chargé des finances et des grands travaux. C'est avec lui qu'on va faire des affaires. On est flatté. Moi, c'est M. Valencio, directeur général Jindal Mineral and Construction. On fait construction, plantation et minéral aussi. Bienvenue à House Construction. Ça, c'est notre compagnie qui est dirigée de main de maître par M. Bonaventure Moutonge, qui est pour l'instant à l'étranger dans les missions de service. Voilà. Donc, soyez les bienvenus à la construction, House Construction. Merci. Merci. Thanks. Yes. Madame, le programme c'est comment? Naza mona moko respect. Pekisa mobile on a lingi te. Mbalo soko ayena ko manke ye. Na lingi na ngai te na boy. Kwani? Oh. Kwani? Nga soko le kwa toko na nga soko le kwa pika le kwa bokilo. Na soko le kwa ndo kwa seme kita soko le kwa posa mukolo. Yo komi ande. Faut se respecter. Yo komi ande. Na iko sa moto makamoti ko sala ngai. Na sepe na nga ngoto. Bima. On a levé ayoki abima. Abima ni akomima ate. Aussi audace ya yo pesa rapport de point mo se. Ndengo iko finga nga. Ndengo iko pesa pe rapport pa na yi. Ka ndengo se ndengo iko se. Ko fingi yote. Ndengo pesa ne rapport. Ndengo bima na le pa. Timu kololo wero ya. Esani. Timu kololo wero. Ndengo sani. Omona mnena balo wango. Omona mnena balo wango. Ya malembe pa. Okomisanga na suku. Kende na yo ba. Kende na yo mama. Mwana oyo akobela nali nzambe akozwa na nini oyo soki eloko yango babenga ABC. Gabriel. Pe na azo na yo. Ozobima okomitala te papa. Yaka nano boye. Si obosanaki pulele. Otie pulele nakanga kango boye. Poleti otie pulele. Na yebi na leta elamba na yo. Po sentir ngape na zana mo. Ifalo ozwa zipe otie talo da mo. Ayo ngape ko yo. Nana bien. Biloko yo tosazo bana ko malamu. Oyo monani nani? Yaka. 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 Yaka kokoti. Yaka. Yaka kokoti nanga. Osaka nanga. Yo. Mani lo sali soni na limbisi. Eloko ko mona mona ba. Osenga mapele lo limbisi beka. Osenga mapele lo na limbisi nga zali nite. O mona na mona. Kumba na Gabriel. Nga lokola yiko funda nga na Gabriel. Yo kene ko ko. Akotema ko tipa ka lo ya. Kene ko pinga ebisusu. Ayogo na sabu si. Na sabu si kuna. Na sambu siye kuna. Kasi sambu sande mwasi yo balate ngai. Sambu sanga yi mwasi na bato. Na tondi sile bato kuna na sambu si ba wolulu yeko. Otoka soni te. Otoka soni te. Tata vera lo kwa yo na potelo. Yo otoka soni te. Wana ni? Wana ni? Oko bimalelo te. Luka pesa olala kasi. Nazo nanya. Luka pesa olala. Gabriel. Nico. Vraiment, on est américain, mon boy. Bon, les Turcs, la zone n'a coupé papa, pèse un bon côté, après ça, mon pona, Naya Takuna. Ça me il y a des bêtes, il y a des bêtes. Ça me l'a pas, non, bien. C'est quoi? Ndakuza. Kana kasabu what? Bobo kangati. Na bobo te journal le long là pour ça. Ouais, mais attends, comment on appelle Kota. Munganga. Atuka ba samo na bango. Le long là yo no tiko te. Na betra mi kontina. Allô. Ouais, Gigas. Oza. Zalaka libosa porte sur la moni bango, à la voiture rouge Mercedes 190. Bazana merko. J'en ai pembe boy donc. Yo salaka on libosa pour trop déplacer té. OK, c'est bon. Yo côté là bango tina parler ngana zoya, ngana ko beta vite fait na zoya. On va dans zelat. OK.
Ah, ça va, Giras. Ah, c'est bon. Non, on a un sac à Congo. Non, ma somme de bonne. Bata changement. Na biso bana mikiba materi bango bazo bakimate bana kimbango wana. Na bi na ye oncle. Mambo zo sala. Pesa respect le kana tiefoko. Kongo mabaye bi ma somme de brinde. Hein? Bana mikiba tumla ko mamonyo ba tiko libandi bongo. Frère, mais ça a sens. Et puis chaque Congo, on a avec sa mninga na chaque Congo manika oseka. Akomanika koseka. Changement ça te pas oncle. Ndenge na yepa so me ipe olobane bongo alungwela ngakuna. Upesa kanga nini? Andima rape mutu te. Vedi, nango zo monanga awa, makamba te ya tu yokutu, nazo kombo nango lisusu na. Allo comment basta? Mais quand même oncle Akoli hein. Bon beau-frère. Beau-frère na ozuwa. Soka kansaka ndenga sirene. Soka kansaka tsonga na bimina nzela bato so bamona nga basi so bamona na rate. Naebaka te. Sans zoua, somme dans salo zoua te, eza kitoko te. Moi ni somme dans salo zoua fo sebela. Ba sebe ba to tenga na kisa mbala ke zoua te. Tala ndenga onora yo, valeur apesa yo. Valeur apesa yo Gabriel yo yebi. Ola yo. Tu vas pas aller lombe. OK. Osona mécanicien ndele. Soto zumbo toke kuna makola na basala. Ezo vraiment temps vraiment mingi ta. Ya on n'avait pas Gabriel à 500 euros to kini pour bonsani no. A mi mettre bonsani bien. Te mettre un spécialiste na makolo ana bonsani. Ta ka mettre boulot. Ça va bien. Respect. Eh, on dirait moi américain mo bonne ba oui acteur ba américain wana. On dirait donc on dirait avant la guerre ça té. Ba chakite. Ko ça les gars, fallait. Boni likangu na wana wa métis. Na bwaga ye. Moi basi banda moi sipona kitoko te moi sipo bizale. Moi so azana ka bozane abasanti ka mona mbongo. Akoma kumso kwa ba bien privé ne mogo. Na ebise mama, moi na kitoko no ke no spécialité. Moi on mona ebise on so petit wana sola bien azaboni wa sansua. Kiso bozo vivre. Nazo ngalera ni na kiparate. Chérie, zalaka sage. Gambre de mer. Ozipilango. Ah nazui apantir. Mer. Carboti glace pour les. Oh, na bosani manette nangako. Na ti vous devez na moi pour pas mettre moi glace hein, chef. Merci. Là c'est ça qui t'a. Didier, match vite hein. Tu ka bon vraiment. Mais sécurité. Si vous Gabriel Zandé, faut m'emballer ba ya. Ya, tane kato esiko bo. Fla bisa siko bo na congélateur na bana siko kulamba. Wana ba retard. Maintenant mutu na c'est absolument mort. Didier, kena supermarché ça non temps. O tout ça là, on a système na ba ça ba ngombe na. Ubi kasi ndé ba ça. Ça non. Bolinga bolia. Ça vitre. Ngaso na lié na hotel na melati. So je ça va pesa marché. Mina ba bolinga bolia. Jirens. Tano na frigo, vitalo mo ko za wana. Bolinga pe fesa ngwa. Facebook ya kama bimika pa ba bimima. Si na ngona vitesse actualité. Donc on a vitesse mon kili. Swagman au petit play ya mwana. Pas comme ka ba fait. Non, très important. Mutumu boko ba ne kala bo mona na souté. Na fait ce que idée à partir ba WhatsApp temps normal. Vitesse mon kili. Vitesse. J'ai un serre na 2 heures, nga monter ma moto. Normal. Na vitalo be. Tu veux qu'on nous fait c'était attends WhatsApp dans l'actualité. Mais attends. Petit na banana. Métis non, petit à métis. Banana. Ah. Donc on nous ça noir. Batom la va faire ça. Mais là biloko. Petit play, non, il est dans le nord, non, mais. Très intéressant. Noir, on peut la rabouser, batter. Très intéressant. Ça va valer na yo no sekaloka. Na leli petit na. Obinga. Mais na ngapena lelo mabe o mais oh na moni. Yo za mpayate ngaka bona mais. Ata ketch mo ko be. Le tu fais s'il plaît. Ata ketch mo. Atwa ngana ni mo fixé. Ngata 45 na ngata na. On t'a grégoté. Petit zo be de ketch. Ngam al sara na mo. Ta normal, ngaki ba de nyoso. Ba yo ibso ila. Mais ça sera la tête. Mais ngana mo show moni match ka mingi zo banda. OK. On a comme stade donc OK le ngata mo $5 metala. Hey, nebeka go 6 ça va. Tala yo mais. Comment kana quoi n'est pas nani, et pas lui hein. Changer on est Louis. Après ce $5 hein. Na part non. OK, t'as normal. Viens aller le mabe Hollywood. Match de équipe.
Et là, tu as des SMP. Oh, normal. Je dis comment tu vas pour nous là. Pas changer la cible au Canada. Comité de mettre ma mère. Pardon, mais. Parce que moi, j'ai payé sur $5 là, quand ça va pour nous. Eh, il y a 5 pour 5 euros, s'il vous plaît. C'est normal. Mais là, vous bien. Bon, quand on est bataille, man, à Boza Ini. Mais quand on est au SMP là. Non, on va aller à la mettre à Toro. La banda, il m'a la cala. Ça m'a bossé là. Oh, parce que moi, vous n'avez pas d'idée bien, mais bon, on va se comprendre qu'il va m'embrouiller, mais on va fantasmer. Bah, sur la caca, quand il fanda. Maintenant, quand ça va là, on va y parler la vite. Ça va aller. Oh, grand-père ta mère. Oh, Fabrice. Oh, merde. Boni. Nico. Je reste sur ta tête, match casse, quand tu m'as cassé quoi. Ana mena ipsa kazelanga kende. Oza bien. Naza bien mais. Calme-toi. Déjà on a monté. Mais nazali makambuka bakao pe biso bata bakao pe belé mais. En tout cas Gabriel, mais en tout cas organisation TikTok. Depuis que parler de la décoration système de la Mwanzu, il y a la Turquie, vraiment en tout cas parler TikTok, on a décor. Détente, c'est ça ma détente. Guy Bocopolo. Maëlle. Yoka couleur. En tout cas, Gaël, t'as normal. T'as normal. T'as normal. Bino bobo misanga bino penza. Kenda la sika gérer ça kenda qui. Et pas lui, et pas changer en lui. Le bani ma Gabriel Obi n'a pas na épée ça $5. Mais t'as $10, ça l'a bien. Eh, soit $5 et ça dit 10 millions de balais. Non. Ils font tout, ça l'a bien. $10. $5. Betty. Pharmacien. Nazala play V donc play kaka ya mboko ko. Oyo so mtatalo obuleka on des pécheurs là-bas mikili na batiki na bangwanti petit. Wati kamba avec ça na meda avec ça. Eh, quel degré. Oyo petit wa mayele, petit wa mayele. Ba souhait mo au moins les mikili c'est on dit oh ça là na mayele. Petit bio na pas 5. Ozonga nda kuti ba wole. Yo pe médaille, ta médaille yo. Yo pe o médaille na ngati. Merde. On a oué non la niche reste. Stade na pour match. On médaille na bongi sa médaille ka ya boye. Mais moi tiki binot. Oui, mais merci, OK madame. Merci. Sopan, o médaille, il y a les temps on a négligé na papa, c'est bénéfice en argent on chaîne dit. Comme on médaille na. Bénéfice on bénéfice ka ya ngoyo. Bon ça le nga pas. Nga batiza nga pas matin. Yo zo masolo. Mayele. Comment est-ce que parce que c'est mal. Parce que quoi tu gagnes na salon Mona Lisa na maman. Na salon Mona Lisa bisinga babi na ngala cha maquillage te. Na tikelo na ngiza ka pole mais. Ngabite maman le quoi maman ça dia asakoli. Nga faut gagner na Lisa. Yo ko tikanga yo ko ba maman bleu ba esthétique ba nini tozana yo. Yo sko yo kenda na yo za na ba go ba roba kitoko to kina Mona Lisa poninga ko maman ya. Mais ni ba roba bise. Te bise te ya. Yo ba roba nesa ba maman se ba dona be ça ta. Oui, et ça c'est la mode. Yo zo ngandeni, on a fait un catalogue. Donc il y a un espace mariage, j'ai pas tanti Maggie. Au coup là dans le cabaret moi bien. Au boy choix nga. Même Mona Lisa longa parce que boyeba ngoli boswana. Et comment la bon marché ah. Oui, et comment la bon marché. Wani ba opesa biloko pas n'importe quoi. Bon Nico, il va exister. Non plus adresse il y a Mona Lisa mo saka bisela. Parce que là papa alule. Na kabinda. La terrain on a un terrain au sein wana. Et ça en diagonale. So que kuna Mona Lisa pas comment un grand caractère au bout ngate. Il y a to que kuna bloka bizali. Ici. Oh kaki na ona benga tu. Mama na oya. Kende ka po bien. Oko yo ke la nani. Mama na oya ke la ka yo mama. Isa. Nanso. Nazi ngoma kunati. Te, ya na vanda na vumi na vanda na ona simbela kyo. Merci. Viki na kumna nda kunata wa telefone zate. Ubangi eh. Deje binga ngazwanga te no expliquer ni. Mama nazo kuna na boya bima akutanga susa sala nga polémique. Madame, ngabe na rejoindre na Pauline na copine. Babimi? Ba ki restaurant. Ba progresser. Moi ça la programme na maman.
ezalaki somo yo nde moto ozangaki okimengana Corneille Musoba ma Corneille aye na Adolphe Pinto Muteba Tilamwina bango na bango na kati ya fete wana ya nani na papi ndala tremblement de terre bango nyonso fete mama bataki bango délégation na bango lukapa bango na kena ovile Pauline merci il y a un problème monsieur le conseil avait pas le bel il faut le sangai quoi ça va déception qu'on a noté pas problème toi aussi mais t'es la texto maman t'es là yo maman quoi ça va déception qu'on a déception tango kuta na mwasa malamu komba ekozala ndinga tindio message tena bibi tena ngati no message na numéro ngo pa zongo mama na ebité dadi nanga ya mabe me yebake mwasi ozwi aza mwasi malamu soko otiki ye lelo boni okote bawei na kati ya bato bomoi boye dadi landa ye bosolola lala ma obosa telefone zwa yaka solola na ye aza mwasi na yo dadi nanga mama nazobenga ozokende yaya ntango okotaki na porte respect ezalaki oza quand même responsable yeba nani azobenga yo okosolola na ye na misu na ngai te ezala vrai ou faux le linge ça se lave en famille ye akomi déjà famille na yo vandituna ye comment yokondima mama okeba tindi emesele pa mobali nanga mosusu tika na confesse nanga te nga pesa eza normal soki mobali asali yo zuwa te seka alingi yo te papa zwa ici solola na ye oyo oza nango posa Oui, entrez. Patron, vraiment. Ça va très bien. Soyez les bienvenus. Ça va, maman. Ça va bien. Merci beaucoup. Ah, vraiment, un amoureux comme ça fait du bien. Hein? En tout cas, vraiment, papa, ouais, on a fait la ça va? Vraiment. Ça, c'est mon type. C'est mon type, donc. C'est mon chef, mais. Donc on est vraiment. Donc on a un chef, mais deux ans, oui, bah t'es que toi au chef, on a l'été, non. Vraiment c'est bien.
Salaki mokolo ya poso, salaki mokolo ya poso, bapesi ekombo Eminence, ngana koloba ninye, bisalu na koloba ninye, okanisaki obaline yuma. Tu peux m'en aller tous dans la ligne, ma maquillage chez Zaka. Ça. Batata botika kolata bana na sima ete. Kutala kolite ya mwana ezali mabe okugo. Koma na yo mosampai ya mwana na yo. Koma na yo mukala ya mwana na yo. Oboya baninga ya mbula na yo. Nangai kutu te na kutambu somboma. Ngai na jata toyo basaka na kaina yete. Tuna mubadi na yo tilibo na kutambu se yombo. Oza kumona ndango komisi ngai sante. Ngai kaska songo. Nanda kwene yo. Tilibo. Yo uzala kati. Yo ile kakana kati ndako yo. Jamais yasie. Oui, chef. Pour le voyage, tout est presque fin prêt. Je sais qu'avec toi, Et les documents sont déjà là. Ah ouais. Sauf imprévu, demain j'irai à l'ambassade pour retirer déjà les passeports. Voilà. Voilà. Pour madame, tu as aussi... Ah oui, je vois. Pour les 02. Et notre investisseur. Ah ouais, je vois. Oh. Ouais, ça allait vraiment plus vite, hein? Voilà. Donc demain, je serai à l'ambassade. Ah, maman, je voyage mon cœur. La carte de gars à Moussala, parce que je suis investisseur à Sika, Baouti Libanda. Plutôt comment on a bamboka na bango, tout à l'année, tout ça à Moussala. Plutôt awa, plutôt tout ça là-bas à Moussala. Mon prochain voyage, j'ai un dim au Kenya. Et aux attaches? Non, cela dépend. Moi, il va voyage d'affaires. Et ça va voyager beaucoup. Bon, une semaine, peut-être sur le terrain, beaucoup mis. Ça prend 10 jours, donc cela dépend. 01 Yemo Falanda Bisukuna. Bonne aventure, Moutonge. Ah ouais, donc ingénieur, donc Yemo Faza, nous avons à la Bissasa, à la Bisukuna. Ah oui, oui, allô 01. Oui, je suis chez M. V12, oui. Tout est ok. Oh, merci. Encore hier. Biso vraiment totika kaka kobondela makasi nga vraiment ba prière nanga nazangisa vraiment kotika bino mbali na mbali nanga maboko nzambe te parce que sans nzambe ero moko te ko marcher pa na biso vraiment na kokulu bate pona panja libale neo na mwasi neo pondengi yemu kwa kumisha kishika yone yelu kutana kangana zala kati nga zoba ndengi na bima kai ke tukenda kinjonji na mema bande kunya nga tushala kinjonji ya makambo niyo soko ne liba kama shi ko complètement ya buina ko kibudinga te ikrisi na yo ikomani soko lutiabe nani bashinjiri po batili bashinjiri po balanda kayo soko ba pimpi wi po balanda kayo ne shima nyonso yo kusala po bayibisa kaye formation. Yango chaque fois ne mobile nanga ifsanga masolo na yo atukana tika ka Nzambe yo na maboko Nzambe poza mutu malamu vraiment ndenge mobile nanga ifsanga chérie na mwana bon sa table et non la table première fois chef à surprendre biso voilà ok nous attendons yo temps surtout Bonne nanda. La température ça augmente bien ça diminue. Ça va bonne. On est la fin du donc je me sens en paix. Tant que bagana zozonga na ndaku donc tu es aux ndaku na yo moko mais c'est comme si aux comment pourrais-je dire au moins aux na milieu ba on dit so assistant général place ba rebelle babunda moi donc rebelle moi dans mboka ko de sentir na comme en insécurité donc tout ce qui bouge donc était un comme le seul à PC
sikoyo mwasi oyo oza na ye na ndako aza kosalaka buzoba ya boye aza kosalaka yo mobali na ye buzoba bon sikoyo bato libanda bino biteyaka soku ekokontinue boye naza kolepete yango naza kolobaka na yo ntango nyonso vomi natika yo na mwasi na yo nga nakamata biloko na nga nazonga na nga na mboka ezalaka te yo oza mosali ya nzambe monene ozali lekoni na kati ya mbuka oyo mwasi na yo fatileka yo bato na nsima balandaka misali na yo soko ozali na kati ya biro na yo fo ndeko na ye ya kosala kokola kendidile mokuyi ayiba makambo nini yo ozosololaka nina nani na bato luzali na bango na biro siko yango omilembisi siko ndengo milembisi boye ye mpe ali amati na ye ngenge papa ndeko na ye ya protokoli wana nzoka azalaka nde kilandi na yo atia ye sinjili atalaka yo vraiment papa mon Dieu Nazar, je n'arrive même pas à digérer ce que vient de faire ma femme. Par rapport à Nini. Papa, partenaire ya monene afutaka ndako oyo makambo ya église nyonso ye moto akipaka ya monene makasi sila auti kosala ye suka na bitumba papa nayebi te sikoyo mobali na ye atomboki sikoyo balungwe na bango soki ndenge nini je sais pas donc sikoyo papa sikoyo mwasi ya buyi uza kumona te kazali ne lemo penze masiori soku diongo ilubenga na bakati ya batiza nde mwasi ne yo me bo ye bongo sikoyo ukanga meri yeni tiribo ah mais dadi faut pas que tu vas mende mwana ah Clarisse. Ursule, fiancée n'a pas de Kamba. Tu qui t'es mon sang ya maison pour la robe ya mariage. Tu as tout le monde a tout pour na tout et venir tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Mais la ligne a reloué tes maman. Tu peux pas faire. Ce cela ya refaire tes papa. D'accord. Merci. Non le robe moi ya mariage ya ngamoko na kalelo na mekimba nga to songa to lo. Non bébé, on a cadeau. Il faut au moins maman la chose net nga maman nga lenga balaki. Robo ala teki na fête là. Tu le verres à la valise. Bon, c'est pas mal. Mon les a évolué ensuite. Moi na biso ya moi si autre robota. Mon colorobal. On a ta voile là. Maman s'il vous plaît en tout cas mon amour a pour la robe kitoko. Et puis hein, tellement on a dit nango, mais tu connais mariage moi mariage tu connais qui dernière fois film qu'on a attaqué avec qui robe mariage awa. Mais en tout cas ils tellement kitoko. Maman qui en tout cas faut na pour évidemment na telaka awa. Babi nanga Kassavou sur Kassavou hein. Kassavou avant station en campagne. Ouais, na vraiment tout na moi comme espace mariage, na bien ah c'est que ça. Maman na j'ai ni na robe linga. Nengi bissé. Ici, chérie. Oh, yo, pour mon amour. Moi, j'accepte. Tu sais que je t'aime. On a qu'à. Oh, yo, pour vraiment le boîte. Ah, toi, on a sorte, nous, ça va. On a décidé. Vraiment, en tout cas, on a mon qui n'a mariage, on a mon qui a des bis. C'est bon, on a une autre année. Dis de quoi, mon chéri. Et quand on a. Yo, pour la. Bon, attends. Normal, il y a fille, faut pas une kilo de quoi, poisson. On a maté, maman, un cadeau, on a beau tanga. Attends, d'accord, pas de ça. Toi qui tout à la marron. Il y a tout bon. Oh, tu vas faire changer mon accompagner votre ensemble, il y a problème. Bon, on a volé avec ça bientôt. T'entends un coup de s'il vous plaît. D'accord. Excusez, hein, la bosse. Papa, tu as appelé pour l'envoi du bail des Indiens. Tu as un service union. So tu as lu que tu as un abadragé. Ok. Bon, hein, ah, il y a un qui va abadragé. Ok. Tu as un abadragé, bon, hein. Tu as un cartonné. Tu as un métallique. Tu as un bijou. Pas fantaisie, tu as un lango, tu as un chapeau pour la civile, tu as un robe à bana. Tout ça, ça fait une invitation.
Tout ça, boy kasi. Même quand on robe d'anga, on va l'engager dans mangolo na. Chez bon t'es. Maman. Partenaire. Moi c'est la robe. Moi on est là maman. Ah mon a dit. Et va bien et pour ta malheur. Mais voilà pas possible. Voilà le bel bateau là, bateau chance on va la toucher. Oui. T'es content là t'as pas. Papa, on va se faire. Oui. ngai tati leo na shoku vivre kana maboko leo shikoi mwasha bandi ukabu leo na bapartenere lero bandi bapartenere lobi kukuma tate leo penelingi yo yete ndengi shaka kaka kino ndengu shaka na tati leo bwi bandi lero tati leo ndengo wana miliwe ne ndingi tale tia nani balance na dingi yo lisusu na tata ngani yo petro boye mwashi ya boye ah éternel mwashi ya boye ukanga bani nakudinga tenga na pelidre yo ikulisika usalia amvesha wa nazanga yo mwano yangai to continuer un peu non maman on a nous à 2 ou 3 ah mais quand nous ça pas au ça ah d'accord ça il est azana fleur ah bon pas ici ah c'est bien match pe oyo nous appelle la robe sous ça ils s'entraînent pour la taille s'entraîne tu trouves comment zela na moni ya modèle maman la biso ah yo ki la ka maman oh oh maman mais ka bisa tu ok papa na moni ko fanda d'accord on a la pula non non étape sur le cas vas-y chérie vas-y Ça va? Mon amour. Et mon bébé. Mon amour. Bébé. Regarde-moi s'il te plaît. Non, 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 non. Magnifique. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour le meilleur et pour le pire. Et là, tu as la miroir, je suis vraiment née dans le miroir. Oh, personne ne vient. Waouh. Da, 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 da. Hi. Chérie. Maman a dit ça. Chérie, c'est fantastique. Maman chérie, que c'est ma société. Je peux maman pour faire. Il va pas absolument non, chérie. Il a remplacé papa, bébé. Tu es belle, maman. Merci. Ici, c'est toi? Oui. Tu sais là, c'est ça. Ça t'appartient. Quand tu vas, c'est bon. soki kukontinue winga mokutata na kukama soki le refi ndengi bino mokulukata na bimisi biloko ni libanda uza musali ya nzambi quand même un peu même du respect un peu du respect moi si ne zangi un peu du respect soki kukontinue wi papa soki kukontinue wi même na mbuka na kuzonga lisusu te kumoni mbutu kukota papa na lubi ne yo papa na lubi na koko manke yo te mais na lubi ne yo pene papa est-ce que yo kanga nanu na dingi biloko ni te oh Seigneur Dieu Seigneur je me retrouve dans une situation compliquée. Peux-tu me permettre d'abandonner cette femme? Dieu. Mais finalement, comment je vais arriver à faire ton œuvre? Comment je vais arriver avec une femme comme ça, qui détruit mon ministère éternel? Tu sais que je ne vis que pour toi. Je suis fait, né, créé pour te servir.
Mais quel genre de femme tu m'as donné, Dieu? Peux-tu me permettre de laisser cette femme?